Michel Mayabou. Donc voilà, Obozali Gomo Nezali Corbillard, Bisika Wapi, Nzoto ya Angelica Madeleine Nezali, donc Corbillard et Mimi Nzoto, Kobanda hôpital, il y a hôpital général, hôpital de référence, il y a Mama Emo, ex Mama Emo, Kolonganango Kuna, Tipe Kokomanango na Kati hôpital cinquantenaire, de Corbillard, et Mimi Nzoto, Angelica, donc Azana Kati Awa. Donc c'est vraiment regrettable, c'est tellement triste. Il y a vraiment dans les lois liwape Zuibiso et biso pe ba chroniqueur oyo bandeko basala msala surtout bandeko ba libanda mingi bazwa information une source pe mingi za kana ngambu na biso et de l'eau Angelica tiki biso. Donc voilà un peu Corbillard yango yo. C'est le monde à John avec John Wazanzawa Messi fini. Voilà, vous allez bandeko, vous allez na kati ya monde ya presse, médias en même temps, les baillés de la Angelica. Donc voilà un peu. Avec son cœur, avec quinte, avec haine. Donc c'est un peu ça.
on est dans YouTube sur les mbongo les bango na 10 ngana hapa ziba tana ko ana memeli mbongo na ba journaliste to ne ba pesi ka bani ba les mbongo maman le belle fort mais c'est pas facile tous les là minutes on est raccroché le message est aux arabes ba bandero bana photo ba tsaba polémique no boya yo na bandero ba tena mena minutes on mutakufi voilà on a le minutes on mutakufi donc biso tole la parce que ba journaliste ba sali ezamba biso to kufi ba kufi azanzo ko donc moni biso ba niko la mo compte donc ngale mbongo madame délai pena ya délai donc ça fait mal lobi mala lelisi mala palais kana na nda unga moko to na kusangana na leli lo wa mwana mke même na madame abingi donc yo pono lela boy parce que ngalela na pasi nga pena ngalela na pasi donc tina lela ibongo madame Angèle wa kina donc ça c'est moi na sali parce que moi ngatika ngape mama ngatika mama ngatika na 3 mois donc nga mama ngatika na 3 mois lo lelo diana na sona ba tranquille donc au moins que kokola muteza maboko ensemble nga mère ngatika ngape na 3 mois donc tasko dona poli marié parents papa bana donc kokola muteza maboko ensemble mwana ngatika yo na okola akoma pe mutu parce que biso moto wa ba exemple wana mwana zali non liwa mère pe sabiso rama liwa mère parce que au moins on va tourner bandeko donc liwa mère na ebiki ba réconciliation sala bibele parce que moni biso to kenda ka o comédie parce que ba comédie benande ma ba comédie ba ngufela to mesko biso to esko mona pena tokenda tolanda ba comédien tolanda ba musicien esko elo nzoko alali Adam Angelica tolela ka mais tout ça biso ba polémique moi ezanga mutuna ebele do ebele na lo bango déjà belé lebele nga Madame Angelica ko kabila na ba kietio alata ka pesinga donc ngaba zaki do moi ni pa na yi do ba yebi donc ngaba na ba kiet na ba polo surtout dans les na pas on sombe na bandal à l'époque c'est là ngaba na ofutela na bandal donc soit ye wana gani ko la donc ngana otina même mutu madame tala budo na kena zimbongo nikola pesa mutu donc babola Madame Angelica c'est belé même jour à libala na ngade de contribution pesa na batu bazana kini ta pesa mbongo ebele zaye moyena lo baba montana TV zati donc tole la main et les cabines bande on a biso ba libana mboka donc to le la mère na kini donc tous les mêmes trucs ça biso ils ont un peu on pas besoin de ça il y a une société qui aussi ko zo lo bitu za kiwana na hospital iskamera kufa na poko tukutana isu na bande kuna na iska matangi c'est pas petit frère donc groupe ya WhatsApp salami oge bande ko bazokota kota donc bo bazatu ba kuni bo ba libanda na bo bazao donc organisation ile gabena bien tout est à na 59 statué to longoli ko ga mère na nini na mort ya mama yemo donc par rapport au peke ya biso pe ba na biso ko ba musicien parce que Madame Angelica sungi même na ba musicien ngana yebi mena okolela tina tanga bakumba ba musicien ngana yebi Madame Angelica et même na ba musicien ngana yebi donc ba musicien pe ba oya donc yango moni olinga ke ele ka même pe na nenga bien bateau ba oya ba journaliste to mona bango mituli ko liko mais ba organiser pe no et l'équipe bien donc c'est ça auto na besoin mona au décrocher corps awa après tout son sous ce comme tanga ezali mais to insérer ba tout keto la mer bien pour la première Angelica
Je crois que c'est vrai que c'est vraiment triste. Donc, tout ça en direct. Là, on vient Nazo qu'on le battait, avec tellement là maintenant, il faut passer à ma classe. Même moi, j'étais tellement en larmes, mon ami quoi ça, peut-être dans la fréquence, soit les fréquences, mais plus les arabaliens, tout ça, la musique, qui était mon propre, surtout dans la qualité. Et ça ne m'a pas si longtemps que je me suis posé des questions. On l'appelle en tout cas, on me pose. Ah, ça m'a pas question. Maman, ça, t'as toujours pas de dans le bango pété nandenge pe lelo boye biso nyonso pe la bino madame apaki kobota akufi pour nous madame azaki pona ba charge ba défenseur ba kona soutenir Karim comme une famille et que les lelo yo ba approcher madame Angélica Makasi parce que après banaki na Karim somo ba vandate ba liate ba melaki mais quand on vient comme qui après permet moi nemi na Karim parce que moi bloc on profiter la querelle voilà profiter la querelle na ba querelle on me appelle lelo tout le monde balance tout ça mais mais madame Angélica a sa famille na biso depuis madame Angélica autant voilà me na temps pas maquillage té donc comprendre maquillage té on va ni même sous na parler ne boy avant comme na ma campagne boy même sous à l'occasion de rien net no ba air Karim na ici nzembo confinement nzembo Karim na biso confinement abenga biso nyonso abito za mobiliser to sala promotion biso mo kaka boye to kota na mituka to bana ko tambola ndie Karim na ngombe musique ne beta ane ça donc on sorti que elle était pour nous une sœur maman conseillère abane ko cité facile kasi ti fatangela o kangelo surtout maman Karim abibino baba leki nanga muto kota kianga suna Karim te mundike badi ndenge sila muto kota mo te to ba so muto to ba kama malamu na ye to ba mabe na ye mais madame Angélica na era ayoki bilenga YouTube to le ba anga kota na pe YouTube omoni asa ka ba aloba ka ba clash mi ba clash madame Angélica na monoko eza la carte motema te yango bato ye po bayambanga na bénéfice na ça ba ata maniki afingi Karim la tongo ti mwana afinga maniki te ata kisinjo afingi Karim bato pour le film na kwa nini on ba le ba ndeo la caméra eza on ba le ba na caméra te donc na caméra ba le ba mususu so pa kati ya ba te na ba bonne relation oui Karim na le connexion ya to ba ka ko
totosepesaka bato balinga mpe kabongo ozotiki na bala barelation na bango ntango baye na tv eloremonte daye lokwa keni mpe na koya batumbi ne motu enfant baza na kanda te yango nazosenga bademarche bayoutubeur bayoutubeuse lelo boye angélika akosi ete ya biso nyonso barando ti wapi tokosa barando motu moko te atemisi da désime bekola barando bakosaki mboko moko boye atemisi etage moko bemoni rando nanga nasala na youtube ta ndenge efutanga boye c'est vrai toza na ami te tolia esika moko te mais du moins so moninga aza na problème totalaka toyokanaka mwa mpasi apapele baya moninga likambo na tv kanisa likambo nalobanga ata mwa likoloko nakota peti mpona blesse moninga ndenge ekomi lelo en tout cas je vais consulter tout le monde yete nga naza sente napelanga mabe na nga na bandeko mosu bana mabe na bango tomeka mpe kochange liwa oyo ete ya biso ete madame ajelika akende kaka kobota mais atiki biso sikoyo ya biso ezala ndenge eweki ya biso lelo tokomona matériel te wana nde mabe te kokanga na bachaîne wana nde eza mabe yaya nasala effort nanga mpena de 0 abonné pam nakomi nango na nombre moko abonné yayo olukanga nga chaîne ata na bomela mu ata tobebana ata tokomona nyefonitie kokanga na bachaîne etofingana yoki ofingana na 11h nga na ramaso na 12h yo koti mwa 10 francs nango apela koti mwa 10 francs nanga nasukala ngo tosangisi mwa famille mwa bandeko bolia kosala bo donc totika barando wana totika baja kokanga na bachaîne ototika makambo kokanga na bachaîne yo nasenga totika baja kokanga na bachaîne na mpa évolue na kola soko dinganga totika na kola na évolue tomonanaka na biso yaya nayebi ke mutu mwana kwamo baofinga nenga mais tomonana c'est ce qui est important tomonana toala bolingo te wapela na poso na nga te epela bachaîne toa nango na youtube tokomona nde tomonani boye te match ya nini match wana baza viva bajoue tobali kobeta bachassel mbemba bango baa vivant angeka mandele parti so baye neti boye match ya na 15h so neti bayaki neti boye bakoti kora mangeka akosa aki kokota match na sokotala mona ndako sokotala mobala toza bolingo te bomona bachaîne toza avocat moi baoyiba baimage bakozwanga la vie de mat bakozwanga baapplication baoyiba même bamonani te tozala bolingo epuis nga na osenga biso bachroniqueur tosupena bacomédien na makambo nyonso baévénement tosupena bacomédien bolakisa biso bolingo lelo nga na osenga yala yango nini te toa na veye mortuaire na biso toa na jour à lever du corps te tomona bolingo na bino est-ce que makambo comédie angélique eza lokwa sujet parce que biso tokabisa makambo na bango bana bakufaka mingi te oliwe eza ya nzambe ebotango bakufela batinda bango te liwe eza ya nzambe eza yango liwe ya moto mokili tokabisaka makambo na bango ke bango bazokufela mingi liwe eza ya nzambe moni liwa eza ya nzambe donc lelo oyo boye moni lelo oyo boye eza tourama ya biso kufela te ya biso babiso kufela chroniqueuse mwa monene boye donc lelo eza tour ya tokufeli mais eza likambo moko oyo ezali ke non fin du monde mokili fe pasuka mokili fe saso mpe ndeni te tokanga wana baprière totelema baprière moto tokota mangenga nge na ndenge na ye internet na ndenge na ye tokanga esprit de mort tokanga esprit de mort tolingana ngakutini na ye tosali coupe moko lelo tosangani biso nyonso ngasi na simito asosanga te soki omoni tosanga te ntina libo ya madia majeka edepende kaka na yo me ngasi namoni bapesanga mbote elengo nanga kopele ya pasi te nanga kopebe na biso mbote ondimondima te moi je m'en fous je m'en tape CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou.